Ok, tozali awa na 9e rue industrielle. Na bisika oyo tozwami lelo ezalaki problème commissaire provincial atindaki moi ba conflit moko ezali baya ko déguerpir bato. Alors na déguerpissement wana baya ko sala wana ko bimisa bato wana nde baya ko kuta ba service ya sécurité baya ko kuta ba effet militaire na place wana ezalaki bongo moi nombre moko makasi yango wana service ya sécurité bazo continuer ko approfondir ba investigation poto yeba eyaki ndenge nini et puis ebandaki kokende pa iwapi des problèmes ezalaki 209 ballons. Eza indice militaire. Ouais, c'est ça. Donc on dit muta koyebisa biso akomandaki yango na but nini et puis destination nango. Akomande yango abo po ekende wapi. Yango na pesi merci na service ya sécurité na biso et puis ozomona ka ndenge nzamba zokama mboko oyo. Ba makambo esalami na kuku ezobima na poisa. Ezalaki likambo ya déguerpissement nzamba asali ke to ya komona tozomona bango bazosala musala tozokanisaki bazosala musala na bango na ndenge elongo bani. Alors ba condamné ba investigation continue kosalema toyeba penza makambo eza ndenge nini po quantité wana eleki ebele tozomona ke bazoteka ba ballon alors bazoteka pe na oya ba militaire wana ekomi makambo mosusu. Merci beaucoup. Merci beaucoup.